alobi yo komona okozonga na kisasa okomona la Tshisekedi pe indépendance et par après apesi ye maloba ya makambo ya lingomba ndani azali awe boye lokola ntango kozonga kuna na kisasa okobenga bantu nyonso besi ngombe na bana na ngai makambo ngai nalobi na yo okoloba na bango soko bandimi yo bokena nzela moko soko bandimi yo te tika ne baloba wana grand frère tata Simon Kimbangu alobaki na Bamba. Bien, kaka na Lubumbashi, est-ce que ozana na prison bon na prison selon masolo ya yona grand frère na yo parce que yo mtu zaki le plus approché à papa Bamba o bisoto yebi na OEP okozwa question pour to découvrir ce qui réellement yo mtu zaki na permis na papa Bamba plus que mtu moko te okoti koza na idée na tango parce que affaire ya papa Simon Kimbangu eza affaire mo za na curiosité makasi na biso nyonso. Est-ce que pour pousser curiosité na yote autour na papa Bamba na erona azaka na Lubumbashi est-ce que papa Simon Kimbangu akutaka ye kuna pe azala ko sala musala nzambe même na kata prison ou bien il y avait seulement un miracle na ndenge et mona na kana ba Congo miracle ndenge nini na ba Congo papa Simon Kimbangu tozana histoire qui a sala 1 million de miracles oyo ngai na lobi 1 million na exagéré pourquoi na exagéré parce que na limité débat ya lelo yo batamba kota na ligne baya koloba te noko na ngata mazali kuti maladi boy tokena na kaba boy na boy papa Simon Kimbangu tama mono train soli ka kusala boy bon nyonso na toko ndima yango to tsaka na 1 million de miracles wana ba Congo ya biso kuna na ba Congo to yiba miracle bele esalema kuna siko toke na version ya Lubumbashi est-ce que ozana recollection ya mémoire que na Lubumbashi il y avait seulement un seul miracle papa Simon Kimbangu sala kuna c'est un peu difficile pour qu'on puisse détailler nyonso mais seulement ezalaki likambo mosusu puisque tata Simon Kimbangu ntango azalaki kuna baza kopesa bango banourriture ya prison banourriture ya prison tata Simon Kimbangu aza kolia yango te azalaki na sabani kuna aza kolia yango te akopesa soki kama bapesi banourriture ya prison akopesa na nani na baprisonnier baza kokende kuna mpona kokamata nourriture wana mikolo mosusu bakama bon wana toyi kotiana na cadre miracle te un miracle c'était un phénomène oyo ezali ke eza ebimi na cas normal wana peut-être esprit de partage kaka entre bato parce que papa Simon Kimbangu il faut savoir que parmi 10 bato premier tata komona mulai munene ya mbinga c'était lui c'était un homme bien bâti osatira azalaki nango en tout cas même basoda bakanga ye moko na bango azalaki na toza na bafoto ngai naza kuta théorie te on peut voir que papa Simon Kimbangu azalaki mutu soki omona osatira papa Simon Kimbangu on peut voir son fils Charles qui solokele azalaki mpe mutu ya bapake donc un homme là bien bâti donc kuna tokena no totiana wana na peme il pouvait avoir trop d'énergie ya wana akoki kokaba bilo mais tozoluka miracle donc soki namoni bien apparemment aux informations mon côté miracle seulement na Lubumbashi n'est-ce pas conclusion bon ngai na koloba ngai te ngai nazoke na oya yoka ka parce toza ko benda information sérieux donc tokanga page miracle na Lubumbashi en attendant na souligner il n'avait pas un miracle bon toya kota la regroupement parce que papa Simon Kimbangu azana deux faces ya mbongo face A côté religion face B côté politique donc aza politico-religieux côté religion na Lubumbashi to moni trace mon côté to est-ce que na côté miracle to ya na côté ya kosambela na ye na côté ya na ye na ba Congo azalaki un évangéliste azalaki un catéchiste puisque en prison aussi on prêche to mona on a prison ya Saint-Paul na kata prison ya eu de convertis na Rome ya eu de convertis est-ce que papa Simon Kimbangu na prison ya Lubumbashi selon ta récollection oyi ko na idée na masolo ya yo na papa Bamba parce que papa Bamba c'est l'unique papa auta ba Congo akena na Shaba akena kokutana na papa Kimbangu yango wana lokola yo za makila na ye ya papa Bamba tu pourrais aussi être la bonne personne au vivre mingi na pemena papa Bamba pour pesa cette information oyi ko zala ke eza ya bomba ma côté évangélisation to côté ya papa Simon Kimbangu est-ce qu'il continue à faire son travail na côté Lubumbashi ya côté ya batu ozaki na idée ozana idée non, c'est-à-dire que Ngai
grand frère azongaki 1900 tozwaki l'indépendance de 1960 hein? Oui. tozwaki indépendance 1960 puisque ngai tovwandi mingi na ye te mais puisque nga nalongwaki na kisasa 1964 Oui. alors ti ntango baye koboma ye nga nazalaki na ye te toza kolobelaka na telefone nayebi kosote nanu na toza kokenda pa malembe bon oza na information moko très claire te parce que ezalaka eloko oyo atiraka attention ya bato eza eloko ya koluka te ezalaka toujours na pembeni donc il n'y a rien toyaka na lubumbashi toyebi ke papa Simon Kimbangu azalaki meneur na babiloko etali politique est-ce que na lubumbashi azalaki mpe na influence neti azalaki nango na bakongo mais si bien qu'il était en prison puisque témoignage mosusu oza nango elobaka ete papa Simon Kimbangu na lubumbashi azalaki presque un prisonnier libre akoki mpe koya na cité information na sauf ce que eza faux okoki koyebisaka ke eza fausse mais ce que eza vrai tu peux le confirmer est-ce que amekaki mpe koningisa lubumbashi te mpona koteya mpe bato kuna bayeba mpe makambo etali indépendance parce que l'indépendance ezalaki histoire moko bato nyonso te bayebaki yango mais hier azalaki parmi bapionnier bapromoteur nango est-ce qu'il avait aussi fait une promotion ya indépendance ya campagne wana azalaki nango na bakongo na lubumbashi si bien qu'en prison oyo wana grand frère alobaki na ngai te bien oyo wana alobaki na ngai te puisque namoni oyo balobi na nani na DVD mangiste oyo wana nga namonaki yango te puisque namonaki ti abetaki maboko ntango azalaki na maladi abeti maboko na libumu ntango basali nani autopsie biloko ya kati ya libumu ezalaki te c'est-à-dire bamitropo ezalaki te oyo wana grand frère mapadisa ngai nazokaki yango te puisque peut-être nasalaki tovandaki mingi te alobaki na ngai te mais je crois pas nazokaki yango te oyo wana nazokaki yango te bien kaka na lubumbashi na lubumbashi voilà papa Simon Kimbangu akufaki na 1951 n'est-ce pas oui akufaki je pense le 12 octobre 1951 na ntango papa Simon Kimbangu akufaki selon ta récollection wana papa Bamba mpe aza kuna na prison azalaki kuna tala papa Bamba azalaki kuna tata Simon Kimbangu azalaki na malade il se sentait pas bien akoti na hôpital alors prêtre bakei mpo bapesa ye kimasi Manuel a refusé alobi non bakokosala makambo ndenge wana te aza moto ya bompe te azali moto ya mission soki likambo ezali tokobenga badiacre ya mission bakeya kopesa kosambela mpona ye bato ya mupe te oyo wana alobaki na ngai donc oconfirme ke mutu akangaki miso ya papa Simon Kimbangu na lubumbashi na place ya mbeto ya liwa ezali papa Bamba ye moko yes c'est ça bien andimaki bien soki assistaki ye na liwa na ye soki azalaki présent na place papa Simon Kimbangu akufelaki ezala azalaki na prison mais azalaki wana information moko ya très proche ezali koyake ye mutu na côté ya bakongo akoki kozala un peu un témoin oculaire na makambo elekaki na lubumbashi donc okoki mpe koconfirme ete akokaki mpe koaccompagne nzoto ya papa Simon Kimbangu na cimetière si bien qu'il était prisonnier ou bien comme prisonnier papa Bamba n'avait pas le droit à accompagner nzoto ya papa Simon Kimbangu na cimetière à vous non Bamba mutu accompagné que même l'enterrement Bamba mutu akeleki na tata Simon Kimbangu donc toza na témoin awa oculaire ya papa Bamba comme présent na place enterrement ya papa Simon Kimbangu oui. Bon, question. Papa Simon Kimbangu. Même sur l'exhumation, pendant que même nous autres, Tata Simon Kimbangu, pendant que nous avons Bamba. Toza koya nazokende pas par pas. Ok. Na cadre ya enterrement ya papa Simon Kimbangu ngana za na moi question ya muke. Il y a une confusion eyaki entre bana ya Lubumbashi na bana ya Bakongo pour dire que bana ya Lubumbashi soit disant que le rôle papa Simon Kimbangu akundamelaka na mabele na bango ils n'ont pas permis que bana Bakongo ba place bakundaki papa Simon Kimbangu ça c'est un deuxième confusion ezawana
eza koloba ete comme prisonnier baprisonnier baza kokunda bango na cimetière moko publique neti yaka masse cimetière batie bino kaka baki kokunda parce que vous êtes des prisonniers baprisonnier bazalaki na respecte. Est-ce que oza na récollation to oza koconfirme ke likambo eza ya solo to entre les deux confusions levez l'équivoque? Non, je n'ai pas très bien compris. Na lobby équivoque ya liboso papa Simon Kimbangu bakundaki na place cimetière publique mais pas cimetière aye moko individuel, vrai ou faux? Ah non, grand frère alobaki na nga bakundaki ye ma alobaki na nga te ti prisonnier individuel ou bien prisonnier public. Oyo wana alobaki na nga kokunda alobaki na nga directement. Na oyo wana kokokosa te oyo alobaki na nga te nakokoloba te. Vous voyez? Donc oyo alobaki na yo ke ye moko azalaki présent na place bakendaki kokumela papa Simon Kimbangu comme cimetière individuel, tombeau individuel, n'est-ce pas? Oui, quand on est grand frère azalaki. Ok, ça va. Bon, soit place wana na comprendre toza na Lubumbashi. Sikoyo, yebisa biso comment papa Bamba aye kokoma libéré na prison et comment aye kozonga na Kinshasa et c'était en quelle année? Bon, c'était avant l'accession du pays d'indépendance, 1950, peut-être 59 ou 58, Tango Bimi. Tango Bimi aye directement na Kinshasa ou bien avandaka libre na Lubumbashi? Non, Tango Bimi si ye na makambo ya tata Simon Kimbangu avandaki kaka kuna puisque makambo ya indépendance ya Congo ebandi tango wana ebandaki avant. Bon, Bimi si ye azalaki sous résidence surveillée na Lubumbashi. Donc akamataki musala na un avocat, azalaki kosala na avocat. Na Lubumbashi. Avandaki kuna. Na Lubumbashi. Alors hein? Na Lubumbashi. Na Lubumbashi. Hein? Donc il était à la cité. À la cité, oui. Avec sa femme. Avec non. Tango bimaki tango wana femme akenanu te. Tango bimi na cité azalaki ye moko akuna mais sa femme bien après akamati musala na avocat azalaki mwasi akeleki ntango mwasi akenanu te. Mais bien après, moi si alandaki famille, quand je dis la famille de moi si de Nabana, peut-être quelque chose de pareil, est-ce qu'il y avait Batubalanda qui est papa Bamba na Bashikuna? Non, natindaki bana mwana na ngai na Samuel bakendaki na Elizabethville pour la kutala ye. Donc papa Bamba avait passé un bon moment dans le Lubumbashi avant Azonga na Kinshasa. Avant, oui, azalaki kuna avant Azonga na Kinshasa. Boto sili tokangi page ya Lubumbashi sikoyo tozongi na Kinshasa sikoyo. Papa Bamba lobi à peu près en 1958 ayaki na Kinshasa, n'est-ce pas? Bon, tant na Kinshasa comme fils adoptif ya papa Simon Kimbangu. Ye sikoyo kokutana na famille ya papa Kimbangu tant na Kinshasa. Parce que Yaouti kuna siko azongi na Kinshasa. Est-ce qu'il était en contact avec la famille Kimbangu? Ah oui, tozalaki en relation na Jangenda. C'est akendeki basalaki réception ya bien. Mais na tango wana makambo ezalaki combiné entre makambo ya Nzambe na makambo ya Simon Kimbangu puisque kozonga ye azongaki na Kinshasa ezali po abako makambo ya indépendance ekomi babelge bakundi kobomba ye kotika ye na Elizabethville te parce que bazalaki na droit te mpona kobomba ye kuna. Alors na ntango wana makambo ya indépendance nde ntango wana azwaki liberté mpona kozonga na Kinshasa. Bon, ntango azongi na Kinshasa entre papa Charles Kisolokele papa Diangenda, les deux fils actifs, tu as compté papa Samuel Kiangani parce que papa Ongana est très bien, il était vraiment à l'écart, il était totalement séparé, il était maladif, il avait même la santé qui était côté. Merci Jésus qui est dans minute souka, il écoute monter au souka, sans quoi tout le monde s'attendait que papa Ongana pourrait même s'attaquer à 15 ans pour tout